Mokolo Combo déjà Botolari déjà Combo. Donc la minute grande sœur Marie Bongola Karine Mokonzi Batouba Lia Mbong Bako Zabalar na Combo ya Karine Mokonzi Etaliote Karine Mokonzi alobi boye ebsingana loba bosana ye ndenge ya bosana yo omonde Karine a bosana yo yo pe bosana ye to enterra yo déjà kala batanga so Combo na oti ce que kokoko kozonga na retour de retour ya Marie Bongola loka chaîne mo ya YouTube pour présenter émission parce que toyebi yo za made in Karine Mokonzi oza produit créé façonné nyonso par Karine Mokonzi ndenge zawana bana membre balia mbongo Karine Mokonzi ou pas etaliote kipe vinayo kipe makambo na yo soko monaki okozonga kana internet boyo na mutu na wana vieux euro mukolo moko ya kuzoba président héritier to respectaka yo héritier Watanabe oza osala tout osala ebele ba Karine tokoloba te Karine Mokonzi azara pena yo Karine Mokonzi apporte un plus et puis héritier Watanabe Karine Mokonzi akenda poto na mbongo héritier Watanabe te il faut toloba Karine Mokonzi akenda poto na mbongo ya bana membre na Bonjour fidèles internautes, où vous êtes connectés sur Mère Fashion de Nantes officielle. Quand vous êtes abonnez-vous massivement à Ande Bozoma Kitoko, Ande Bozoma bien, c'est bien moi votre humble servante Kadija Bonzenga, la FBI de la presse congolaise. Bon, la Moni Bongo Maman, Mère Fashion de Nantes officielle. Moi c'est Nzambe, on a bien moi c'est Nzambe. La Moni Bongo ce soir, Montréal Darcel Moukoko. La Moni Bongo ce soir. Mon cordon Peggy Titan, la mon bon mon caméraman Kevin, moi traveling et ça l'arabien, la mon bon Kevin, mon caméraman privé personnel, la mon bon soit mon général, il a une minute de silence, mon général Jeff Makaya, Tata Bilanga, Dallas, c'est bio, on a pour ce rôle, il y a bloc, il y a fraîche, il y a qualité, et pas mon général. Donc, tu peux s'en botter dans mon pantin, na charge, na gauche, na chef Fennec Mokonzi, na droite na Cédric Kabeya, ba charge au balobela mambo Karine Mokonzi. To me un peu ko ça analyse quand des mambo ezala kato sur la peine anniversaire ya Karine Mokonzi eza le 6 décembre. To tout na bango non mambo ezo kenendenge ba comme déjà à niveau ni na ba on européen ça mote pas Cédric Kabeya et puis na gauche na ozong et pas chef Fennec Mokonzi. Bonjour Cédric Kabeya. Oui, bonjour Sarah Kadija Bonzenga babi moi c'est Pembe. Donc, laissez l'unique, bonjour. Bonjour Cédric, nous sommes bon, on a un déplacement, moi privé, Bénin, mais on a mis tout du retour vendredi. Vendredi à l'objet, on a mis des seigneurs qui n'est pas chef Mokonzi, de Koutinga na Mabou. Donc, on a un déjà tout le monde a moral. Bon week-end nos places aux abans membre et tout bon week-end et na Alvin de Moscou le garçon bien naturel bon week-end quoi donc question et réponse là. OK, merci beaucoup tozonge pas chef Fennec Mokonzi. Bonjour chef Fennec. Bonjour Kadija Bonzenga, bonjour balandi tout balanda chaîne Oyo Mère Fashion de Nantes au micro merci beaucoup na ndenge otianga na micro na parler na sepela collègue pas Mère Fashion de Nantes parce que balandanga partout en Australie Mère Fashion na sepela na analyse moro tout ça qui na mère et ça langa kitoko na jour anniversaire na ngai donc ba te belé ba benga ngai mais conseil Mère Fashion na pesa ki ngai ça langa pena plusieurs yango na ba ki téléphone na lobela ngo pena télé ba tout balinganga chef Fennec Mokonzi Karine Mokonzi autorité morale FCNga na lobara na émission tout na boaka pour lingo to kitoko pétail Nama Blandine Omari, la présidente Junior Kabanang Okocha, tout balinga ngai quoi chef Fennec Mama Céline Mère Fashion na kata Munich, Mère Fashion de Munich na Allemagne wana motema pando
bijou la terre olympique à Hollande Sosiko. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Parce que Nazala vraiment la bienvenue. Nanda ko vraiment ya charge Nazala vraiment la bienvenue. Donc bayambanga vraiment en boko rofonga. Ma chef que mpanzi nanga Cédric. To me kampe ko betono lisolo kama mbonding za tomuni Myriam Mokonzi abimi lisusu. Donc alobi susu na bato ba lobela ba sala ba chaîne na bango ba lobela komba. Tomuni c'est comme ça na ba rando mo boya. Siko tant que bino ba charge. Réaction à Binezani pour tout le monde bolobité lo mo tout Italiotem Marie Bongola. Obenga kina kombo ni nani? Myriam Mokonzi ex ya Karine Mokonzi. Kolo kombo déjà botolaki déjà kombo. Donc la minute grande sœur Marie Bongola Karine Mokonzi batu balia mbongo. Bako itabalar na kombo ya Karine Mokonzi Italiote. Karine Mokonzi alobi boy, epsingana loba boy. Bosana ye ndenge ya bosana yo omonde Karina bosana yo yope bosana ye Kadija na comprendre te ba mibali mususu mo ba mibali mususu bazalaka batika pantalon mais na manda ko bata ba jupe ba ni ba robe comment yo o bala mwasi na yo honora ye na famille partout ba ami ba yebi o tika mwasi no akota na monde ya YouTube moni monde ya YouTube to lobango eza église te tolobango à chaque fois internet et église na internet ba finga ba para ba tu na internet ba finga kamibali ba tu na internet ya bongo en plus muto akangisa pe muto te na internet awa muto mso ko finga ba boti na yo pe bo kangisa internet et église Karine combien de fois ba finga ba parents ya Karine combien de fois est-ce que mona Karine la sa procès moko boye contre batuana yango to yebisa na psa mobali ya Marie Bongola à se respecter pour ceux qui ont continué à la tête autant à ce combo, n'est autant à combo à coco. Pour ils allaient rater. Tu enterré déjà qu'à la batang à sous combo naotier. Ceux qui ont raison en retour saut de retour il y a Marie Bongola. Le cas chaîne moi à YouTube m'a présenté émission. Parce que tu es bien osa made in Karine Mokonzi. Osa produit, créé, façonné, nyonso par Karine Mokonzi nenga zawana. Donc Karine Mokonzi aurait va qu'un jour au coma star batbalanda ko partout Karine Mokonzi asala yango et ko quitter ozolandela bana membre baliambongo Karine Mokonzi ou pas etaliote kipe vinayo kipe makambo na yo soko monaki okozonga kana internet boyona mutu na wana vieux zoro mukolo moko ya buzoba bosangani na zoro mabiala po bosa ba vidéo moko boyo Karine mais au kamusanga Kadija na mona Marie Bongola aotanga pe komba Karine ko onga koto boye bino mi atembe ondo zaki wana enga na zaki na groupe Karine ya bana membre est-ce que bino bando lobela ngai bando a regretter nenga zaka pe na Karine Mokonzi yango biso to bite to ozonga te mbwa nya kufela na biloko ozongela ndo zana soko zomona yake olingo bongisa yona Karine Mokonzi pour zaka ex ya na ye il fallait ki obengo sur na téléphone ou ce monde bon Karine boye pardon excusez na makambo tout na lobaka ba gia tunde le kaka nazaka ya na yo boye Karine ko lembi sona ndenge mo boya ko leka na internet banda ko loba bana membre ya o bana membre ba saleli en plus Karine Mokonzi alobi boye ngana loba ko Karine Mokonzi alobi président héritier to respectaka yo héritier Watanabe oza au sala tout au sala ebele pa Karine to koloba te Karine Mokonzi azara pena yo Karine Mokonzi apporte un plus et puis héritier Watanabe le président il peut apporter moi un plus et fait à Karine Mokonzi akenda poto na mbongo héritier Watanabe te il faut to loba Karine Mokonzi akenda poto na mbongo ya bana membre na mbongo na ye moko asangisi ake Moscou. Aibisi président ngana opoko na kota ba Allemagne ba France na nzela Moscou la Russie. Hérité watana babite kuna bakanga maka boye Karine Mokonzi akenda nzela Moscou akota ti akota poto. Na mbongo ya ye mona bana membre ni ya Myriam Marie Bongola. C'est quoi président héritier abi bazotanga kombo na ye Marie Bongola otanga kombo na ba voice oya mérité amema Karine poto te poto biso to yebi président héritier amema Karine Mokonzi eza poto oyo ba ngaba kende États-Unis
oh première fois et Karine Mokonzi comme en Belgique yango wana batu o hérité batana be asala mais toko ni était parce que tu éviter oh Karine Mokonzi ando soigner hérité parce que biso to la wana te donc ndenge za bongo Karine Mokonzi akenda poto na mbongo mutu te o na yo kine ba voice Myriam azoloba en plus alors soki affaire soki ya blouson ya Karine itana elamba Marie Bongola combien de fois yo yibi ozuna biloko kutu ya ndako ya Karine Mokonzi akosi o biloko ya Karine boye na os Amélie Karine ti biloko ya ndako donc ndenge aza na Marie Bongola Myriam Marie Bongola nga toza contre yo biso to bosa na yo mais soki olinga ozonga su affaire oyebi que internet za église te internet pe komaka église te yo ba charge aux biso toza wana au démarrer soki amonaki aza na façon mo boya koya o ye mutalinga po alatinda voice ala za ke ngane na lingi Karine mingi batu baole la Karine batu bali la Karine ou pas etalioté parce que yo po lila Karine bana membre bali la Karine ou soit ba chaîne tout ya Karine ba mère fashion de Nantes ba chaîne tout et soutenir Karine ba Enews Congo TV ba chaîne tout balia na sima Karine ou pas etalioté bango bazolia pe na sima Karine ndenge yo oliaka pe na sima ya Karine Mokonzi ndako okumisa ko ngana garder Karine azolobela ngo ti sikoya ngana garder Karine ndako na ngai boye ezande po aliaki mbongo ya flat ya hotel place Karine vaka vanda yango avandisa Karine ndako na ye Marie Bongola donc nazoloba na yo tika buzoba internet église te internet eza église te d'accord donc il pose la mot à dire pour na Myriam bon Marie Bongola obi ke kadija Marie Bongola histoire ne vraiment tout kunda déjà donc Marie Bongola ko keyo kadija oye ba msukombo wana eza pour na Karine Mokonzi Karine to façonna e Karine to sala ke moi son un peu battu na kati internet mais tala ke relation ba les simbité Karine a créé chemin na il faut comment on va à l'aise pourquoi kota mamna donc ezaka ke yeso ezaka bon on comprend déjà que alukara soit tant comme Karine pour communiquer étant na internet mais tout occupé était on comprend tout occupé était poste plutôt occupé tout toucher n'est pas mobile pour mobile azama incapable puis donc fainéant mo par rapport à niveau comment pas qui ça ka mobile wana ne azawana azam Mario apena Mario moi c'est ça la bêtise bon on fait moi un homme Mario azama responsable autre moi c'est la bêtise pour n'importe quoi na YouTube atika ke via Karine libre Karine donc mon Karine est libre bato libre pas ko ça ba chaîne batanga kombo Karine ninga ba lingi pas autorité morale bon yebe le quoi lingi ma chaîne Marie Bongola fongola chaîne ça tra kombo Karine aux enfants so lia kana mbonga na kombo Karine voilà réponse voilà idée ya ba charge ba bi fongola chaîne donc au lia pe mbonga na kombo Karine donc ba mère fa chaîne ba lobela mamba Karine donc eza mabete eza ndenge bango ba lingi ba la membre donc il faut pas soutenir Karine Mokonzi Félix Tobetana nous lisolo ya blouson comme blouson na moni obimise linga Versace donc devait donner comme blouson et puis tozonga na biso mususu na nous to moni blouson na vie na biso fallait beti blouson Karine Mokonzi beti blouson vie na biso quadre pas beti blouson mais blouson est comme créer ba polémique ba grâce mbisi balatango ba tanga wana baza bato maboma moto lokola grâce mbisi saleté ya mwasi tano ndenga latina blouson ndenga bimi aka kitoko côté mais alukiala ta blouson mais au sentir aspect bimati on comprendre il y a des blousons et des blousons blouson zaka moko oh Karine Mokonzi alata na Koffi Olomide parce qu'il y a top de top ne fali pour fali me taper cette devoir fali y pas autorité morale il y a musique congolaise lelo yo a comme sur autorité morale il y a mode congolaise plutôt la mode parce que na mode na biso ya Congo yo tandis mon à l'époque ezaka papa wemba so papa malati ba blouson papa wemba lati boye ba tout na simba ya papa wemba lelo to tikana fali ba yemba blouson to moni Karine Mokonzi la tango Koffi ala tiango et ça fait plaisir mais aux autant ko ba grâce mbisi wana grâce mbisi na mbongo non wapi ala problème non ya loyer non na zawana kala te ba bua ka ili banda grâce mbisi on comprendre bango bongo luka ba tsaka ba luka ka moi polémique mon boye Louis Vuitton, 4-3 personnes balati on bien. Au moni o ba grâce mbisi balati na bato musu balati za ba ko mo 6000.
couilles similées ça va courir mort boy na ba moi sur là trop ndo katana vous comprendre o ya vrai tout monde mo pas ko somba on a maison ya Louis Vuitton ba PC ba makambo tout plus ba tien Instagram vous comprendre au Karine mo compte pas la taki ba tien Instagram même si ko tangela ba tout mort boy oh non ma forme non ba ebi non makambo te quoi Fallait que vous du chef, tous on a sous dans les cambouillas, bagarre, tout le monde bosse la bagarre, bosui. Bino vraiment bosser que ça, bah tout vraiment boire na compte, vous avez un conteneur quoi, ou bien si maniqué, ou bien si kisinjora. Réaction bon mi balane za qui temps bossa les gag na bino bien si pe maniqué, bino bien si pe na kisinjora na bino réaction na bon za. Bango sugo et ça linga bien, moi les cambouteurs au sala, so muta qui peut te c'est go sala bien te. Et moi et là personne sont kitoko hein, so personne sont na ndenge mo pené sengeli quoi. So moni batu ba répondre c'est que ça encore bien. Ça nga bien moni qui se doit répondre. Ah banana ba charge. Bazuna ngai dora, bazuna ngai. Et ça c'est vrai. Na moni kuna pe maniqué bagagi na bino bo sali même si bo sali bagagi na bino wana boko tala on ka bino moko. Donc atala ki déjà. Et ça c'est bien to su ba appel chef Fennec en tout cas boye bi na bozuna maniqué. Bozuna kisinzora donc moni biso to na compter moni biso tozana la limite tozana kuna moto to tozanga tona conteneur ya bato tona ken pia na biso azali tozana grâce mikwapin azali mame mili déjà boyebi déjà mona joueur ngo ki peka mona tozana bato belé ba président wera baza ba fali bazali ba Ferregola bazali ba Fabregas bazali au mona ba Cédric Kabea tozana bato belé tona conteneur sotoka tolobi to selo gag qui m'a déjà parce que toko imito na ndenge nyonso na biema na yo na ndenge olobaka na tout zwana Cédric Kabea pesa Cédric Kabea est-ce qu'on a moni ndenge yo tourna ba gag bongo est-ce que vous allez na mo ba ranking ba benga ba fingo po to sala gag mo bo tourna ro joueur ka yo zala maestro et créer leur problème té bon biso ba gago to joueur ya pour otumbo la bazoté surtout ba leader tout chien la point na biso to internet tout dans le bilan on a touché point la première oh était ba leader ni tinga na joueur Fabregas ninge chef mokonzi pas jouer a jouer mikolo grand mopao ya otumbo ba leader te mais elo mobo donc arisa na carte nzoto donc faut dévoiler ngo boya mon ah c'est Kabea yo te mana mande fuboye faut jouer Fabregas chatenti ya mon jouer Fabregas ne chef mokonzi ya mi mambo ya grand mopao boyo te nga ici mbate pona na barbe na mwindu mais grand mopao moi à teint clair chef mokonzi azuye no moni a copier vraiment mo bimba jouer bongo mais mingi na o ya na jouer ka Fabregas moi ba pele ya ba dérangement non yo ndozana ndo jouer bongo okota susu ville personne ville Nova te nabi oh problème ni biso journaliste tozana pona osala promotion ba artiste so que actualité mo izana ka cha orchestre ville Nova so et s'agit okende funa kende ko bank sange o na tuni beat ni na beat ni o te yo ofini ma bo sangina ma yeso mais quand même obenga maestro yo bon na be mission nga mettre fana lo ba non to finga ba leader te tozana sima ba leader to sima musique congolais pour que di bosso donc ils ont membre ofinga te mais mingi pe mambo to sala ba gago to sebe sa bana poto ebele balanda biso donc moi ça y a un problème et bien fata ba charge ba charge bon non stress c'est long nous sommes à gagner mikili abima était dans zone candidat mais à thème ba charge bazalara donc obligé ta ba gag na biso pour c'est pendant pas c'est mais et créer ka ba confusion ba mourir la bonne musique ba leader auto jouer la raté que ah yo le sali beaucoup de répétition te ça ma be makasi donc ba tu va tenir guerre na ninga mabete ba bouler biso mabete biso ba charge to za wana to ça musana biso normal pe to za na pe pour on se pe ça ba na ba gago toujours quoi donc vraiment chef Fennec mikolo yo tourner ka yo oza quadra ah ouais oza ka quadra donc olongo fongoli pe na chemise dans la quoi ka vie via moni ba gag wana osali ah vie a sepeli ya trop donc vu la baronne na habité vraiment petit wana mon pa onde la ngai quoi ngane mon pa donc petit wana azu ngai pe nana donc vie na bongo boga donc vota pe na vie na binogo via la ah petit wana azui ngai ta ngana na via boga petit pe boga azui vie nae c'est au commencement premier gars to sala ko na jouer Kofi bat ba barati parce que na uté na malade bat ba mituna oh oui ça fait nek ba ko kana bien yes ko bat ba ko ye bana ko beta ba ronwale ko beta ba ronwale c'est parce que ba ko ye ba ki ah ko sala be ba gars ko bozana bonwala pe et puis non nga chef Fennec de nature même si ba tebe ba uta poto ba ya so moninga yo Fennec tout le monde est timide au kolobate nga de nature na muta soni mongo ya kosakana te mais devant micro et caméra donc na côté personnalité mususu
nga pena so na parler ko tanga pena mutuna loba mais asko hermos no ta bagagi wana ba o kanga mna jouer boy te o kanga yi donc en tout cas toza pena to sala nyonso to ki vie quadra vie quadra pena vie quadra donc toza la pena via zonga to ke biso tout inde ba charge tout na parler ya vie quadra to rozana ba personnalité lo ba Jérémy le mo ba rozala wana parce qu'il y a des personnalités ba charge donc ba rozala wana ba to rozana bango tipo Jérémy le ba au monde ba chroniqueur tout on a mona ko c'est l'émission bien à Kofi ba rozami bali Jérémy Lemba au soit Valdi des personnes on a moni ba ko sala tana ba ken pena ba patcho ba kenda ba ko kate ba kenda ba yango o timoko bien de vraiment on allait on comprend c'est que place à bon Jérémy Lemba sala bien da kenda ite po yepa linga ko mona ba on ndenge moko ya yepa nga so buso bana yepa nga so 12 yepa noale yepa linga so 12 na donc ne pena pas la vie to tourner ba gag pena na kati na domicile la vie donc et au ça so pena plaisir ça so bien donc entonces on appelle la vie pas petit besoin mystique comment pena bozwanga ko nga pena boga pena boe bozuna ne lo bel vraiment donc et ça c'est plaisir pena donc musa to salaka et ça azobate pour battre ba molo ba ba bata maboke boy biso to mona façon na wana ya ko soutenir Karine Mokonzi na ba gag et pour na émission et ça bongo so moi so za gag so za charge il faut au la gag au soko za charge il faut ça la gag to mon yango mon même si Jubek ndenga longue pas ken pia bongo ndenga yé comme charge il faut à tourner gag biso za bongo mais Jubek tanga yaki kuna zaki aza le bienvenu na to yamba ki maboko ko fongwama yé mon lobby azaki envoûté par ken piané maniqué bon bana ko envoûté ça li biso bientôt tozo bongo li saka batu mutema moko est-ce que batindi était te batindi était moni nga e ba son batindi yé pena donc alors yé pena que kuna pena donc mistake nzima quoi ta pena comment on ndeko na biso wana aibina koloba aza na éloquence et puis aza jeune moko boye pena donc na ibité quoi aza ki parmi bandoki ndem bazali ko envoûter à comprendre que Karine Mokonzi autorité morale fin cop yango wana vraiment il peut aussi peler kindo moni ouais vraiment accueil vraiment aki malamu vraiment ko yamba de Jubek pour azam moko pe ya bato ba ndo finga Karine Mokonzi na ngambo azaki kuna place azaka ba bandoki o bando envoûté pour finga Karine Mokonzi mais tema ka aye azu délivrance na ye a mis le charge donc to CP non to mié pe na mbo ba funga maman to ba imiter maté mais na comportement puis quand mutu bona ninga zo réagir on comprendre pe mutu pe mso émission mso pour ça le mo bonne to na mona mai to zane va na kacha ba charge donc désormais ba tout ba bi Jubek na ya place azala kaza sukuna tia le ba charge donc na ba gago zo ya vraiment bon mona Jubek on a scène à rejouer pour biso tout mutu tout oza charge faut jouer ba gag donc wa jouer bon mona ndé les Canada donc azama ni bienvenu na kacha ba charge quoi to MBA vraiment Jubek ba MBA oza vraiment le bienvenu awa ndé ba yamba bato ande ba pesa makambu chef ene to zonga na mambo anniversaire ya Karine Mokonzi le 6 décembre organisation na ngezande beaucoup déjà à niveau ouais ezo le gars bientôt le qui déjà espace donc neto lo bara ko ça fait tezara et apena maman likambo quoi ko ça fait tezara et le moya munene tala bato ebele ba mo ya otonga na ba feti yango to yebisa bato tout balinga Karine Mokonzi to lingite batonga biso to lingite bato ba seka biso parce que Karine Mokonzi za mutu munene aza autorité morale yango to senga aide na bato tout to tikela na moi quelques jours 4 ou 5 jours to comme les 6 donc to na posa aide na bino na numéro vite fait moi western moi vite fait western mon bona vite fait ko sala numéro oyo plus 243 900 63 95 21 donc un numéro on a le chef et ça plus 243 63 95 21 donc au tindi auto au tinda ekokoma en plus bato tout ba au tinda to ko remercier ba on a caméra so linga batanga kombo na ote e robenga nga chef nek na pesi contribution na nga mais botanga kombo na nga te mais presque bato tout ba opesa quelque chose na bango to koloba yango na télé to ba montate mais to koloba ka to féliciter et to remercier bino plutôt na ba aide na ndenge bo aider biso quoi donc ba auto ba linga ba gag auto salaka to ce qui sera bino bokomara bo c'est que c'est bon ba stress par exemple na poser aide na bus ya bino bo aider biso et ko ça so plaisir donc anniversaire ça toujours le 6 to za bon na bande ko na biso ba défenseur et puis to fêter na bango ensemble botier d'eau d'entrée comme ça ils appellent au fêler quoi ya boule donc il y a boule donc il y a kolia il y a komela ya au fêler bagagi pe to ko sekisa batu to mona muna pena au prester jour wana
mona au presté bato musu ba roya ba presté donc beaucoup ça pena c'est le jour on peut mettre sa blouson non le jour on a son ngamo pao na roya sur na blouson non ya sukuna blouson pena otanze pena baba Louis Vuitton wana pena ouais poto wana ko na roya nango na ola tango le te Mike aventurier Mike otanga kumba Mike na mambo Mike kote ola ta ebité Mike elokamba am tout monde sala trop catholique biso to bengana mulema kato donc Mike elokamba so ngo zoe kene chaque jeudi na kato omo na wana azo pona reo na Portugal ba areo na lingala ezablo mo donc ya babani na solde yé pena que na solde mon Congo solde des aratés mais basala ngo pona Mike elokamba vous comprendre na Congo solde des aratés mais batlango uniquement pona Mike elokamba na kato Mike chaque dans na mona que chaque jeudi na kato apona donc Mike côté bilamba ko loba ngote Mike elokamba bi ola tati vous comprendre vraiment chef Fennec tout le monde qui kokutana ya vient na biso quadre na Karine Mokonzi autorité morale tout le monde vraiment Rafine Tumba pas salé en live à l'obéli vient na biso quadre pour nani nyatiki et bembe ya chauffeur na ye na corps ya chauffeur na ye na mort mais a bakutana Karine Mokonzi na idée nini et ça qui nini vraiment bino ba charge de réagir péter na live yana ya salaki na mon bato na lobana avant poser actualité changer la question pour nous répondre à bon tout si là na internet ya makasi vous comprendre quand on va nzela mai kuna poko tapoto mais nana zuko ntisi kwa zanzela nous ko tera makamba ntisi ko raso na ntotan ko mba fianto si la kala wana si la ya osakana ti sans impact sans idéologie ne azawana akoyoka na pété même ça comme na poto vous comprendre nazana pour nous tanga ba kombo na été yoka ndo tanga kombo na ngana moni biso to niveau to comme nino lelo wow natanga la kombo vraiment tout bétalant nous du solon ya fête na ki bobi keza lisusu les 6 les 7 lisusu donc les 6 ngo ezala e banda air ni niveau pesa ba air na pas voilà de 16h jusqu'à l'aube et puis to salon sur le 7 donc to kuta biso tous les 7 na banda le puis to suika et biso mabanga na mbodi to vande wana wana ko to la ta pembe donc biso ben to fêter deux fois quoi to fêter sur na mbodi to bien ici ba tout ba linga ba fêter na biso ba char ba chaîne tout tous les chaînes o alinga ozo événement ya fête ya Karine Mokonzi ya ka les 6 oyo ya ka sous les 7 ozo no ozo ba vidéo ya boule o sana biso ba émission o sana ba tout ba ozala na ba émission parce que ba surprise peut aller belé ba surprise ça ba mission belé ba ozala zala wana quoi donc c'est ça quoi. Donc invité à Zanet na ba invité to teka surprise ka ba ozala belé ah ouais vraiment bozala moi ya suka ya loba et pas bacha et pas bat bolanda biso bon moi de la fin nga vraiment mingi zara ke date ya kamoko to fêter le 6 novembre anniversaire autorité morale Karine Mokonzi donc tout balinga ba charge tout ba sepila ke ba charge donc avant de mabo a changer pour ta ba charge na ba gag pour c'est kata ba charge na ba émission bo soutenir biso pe kala minita le 6 tout ba na membre wanda na mona susu Alvin partenaire na privé quand to solo ki anniversaire ya mami yango le 6 donc quand tu solo il faut moi tout rester quoi par rapport à tout solo donc sans oublier aussi mon boss Yannick Mandé donc tout balandi biso donc fête à Kamoko le 6 novembre donc tout fêter on a London Flex sokomi na Bandal na Rebaka ya wana tunika London Flex à diagonale na hôtel à Pointe ba la kiso wana ozada mobimba wana donc merci na tout bocho na biso mimi na chaîne donc the meilleure fashion the night merci na mo pe Kadija donc courage toujours na musala merci beaucoup Fennec chef Fennec to komi na biso na suka moi question ya suka na yambaki muna na yambaki pe gros bébé balobaki pona Mike Lokamba pour na Ken Penande balobela kombo Karine Mokonzi bako tambongo alors l'anniversaire à Karine babi ke bango bazwa pe bambongo wana basangisa ngo pe songo pa Ken Piana po Ken Piana ba memango na orphelin donc déjà bako mo sangisa pour déjà to tikana ba jour autant déjà ba cotiser c'est ba cotiser qui déjà bientôt là ba kende otala ba veuve et puis ba orphelin o tout bazana ba orphelinat o tout bazana ba ndako na bango ba kan wana basala pona ba vieux donc wana nyonso eza pona Karine bon Karine akoza bénite pona nini parce que Ken Piana man ke Michael Okamba ba chaîne mususu wana tout ba ko tsaka mbongo parce que batanga kombo Karine Mokonzi à chaque jour chaque fois batanga ka kombo dans ton midi pourquoi la récolte ka la wana siko biso to ozwate ba ko aider ka ba orphelin et puis ba veuve donc mot de la fin
bah de tout balinga biso pena donc bo continuer toujours à soutenir Karine Mokonzi et puis biso ba charge na pena tozana Kinshasa na pesi ba mbote na nga na maman Céline mère fashion na kata Minik et puis un chef avec Mokonzi na besi na tour mo pour le collection bientôt là dans un basket et puis western na ngaiga pour na fête Clara mère fashion maman Céline donc moté pando il y a de la ngapena 650 € Fenex zoa yango pour na transport il y a 2 jours en tout cas on sait nga batu boza le rôle là boza appeler le rôle de l'axe biako o atteindre de la ngama quelque chose pour na ba transport ba inspecteur Miguel Mbongo maman Nicolas Tampa maman Raeli ba mbote na yo maman Arlette Tokuka ba tu balinga ngai mon vieux de l'axe biako le vieux Awi Lobumba donc le partenaire il penada vient nangai quoi il y a idaka batutu artiste tout aux problème il y a studio papa Awi Lobumba a coach studio à l'andeli promotion tu partout et puis bambote nanga na le vieux Teddy Montiel le vieux Jackson et Mangala le vieux Adida qui c'est lui moté maman Clara mon vieux Thomas Mbouya ba tu balinga mon vieux Pierre Alain de l'Espagne salon Bexi ba ola nanga maman Adija Bambote na kata London wana donc merci na pe Kadija anengo yo swangai. Merci beaucoup, merci vraiment. Na wana moni bongo wa l'homme du moment. Mon général Jeff Makaya Boetata Bilanga bio na Dallas donc Bambote na ebele. Vraiment merci beaucoup. Merci na baino bazala kena balanda kibiso na moni bongo sous mon vieux docteur Yves Belonga depuis London, merci beaucoup. Bambote na ebele bisiko zali. Merci beaucoup aussi na mère fashion de Nantes, moi Sinzambe. Merci beaucoup sous Montréal Darcel Mukoko. Merci beaucoup sous mon caméraman Kevin privé personnel donc yanga ya motema. Merci sous mon cordon Peggy Titan Bambote na ebele bisiko zali donc Peggy Titan décembre kalaming tozana yo toto zelo mobimba donc yo faut la charge à ma casse donc merci Susuna Batunyo Soto Basabona. Merci pour le message. La Chine, depuis Suède, de Bambote Belé. Nous avons vraiment un message. Nous avons Bambote Belé. Nous avons Makas. Nous avons Mingi. Donc, vous avez toujours Wana. Vous avez toujours Wana. Vous avez paraté. Tant que vous avez émission, une émission quotidienne. Vous avez toujours Wana. Merci beaucoup. Donc, nous avons à la prochaine occasion. Nous avons mon général Jeff Tata Bilanga na Dallas c'est bien nabio na ceux qui s'arrêtent pas na yo merci beaucoup restez toujours branchés ah oui pas mère fashion de note ngana bino tokutani à la prochaine occasion bye bye.